pena. Kote wana ntuka na bango soki mutu asali kamala mfoko ndima ye. Ozambiaka na makambo oyo. Alors, quel piana nayebi ke mwa ba makambo ebele tokolobela lelo, tolobela makambo ebele, tokolobela makambo ya nayebi ke ndeko na biso ya mwasi Karine. Mwa makambo oyo ezalaki wana semaine passée, donc tout ba makambo barano oyo na ba 2 semaines. Mais semaine passée na postaki yo. Dans la posté yo, mamoni ke ba feedback na zwa biso lo ba en anglais, vidéo na tellement ki makasi ndenge Karine afingaki ba parents. En tout cas, le gouvernement montre tout et tout chaque. Alors, mais problème nini parce que na ebandi na Karine bozaki bien na kata na Congo kuna ata bozaki pe na Congo bozaka bien na botala bino. Bino so Karine ba Sarato la pe azapu yo pour te former tu uzo ba sena biso mususu wana ba Valdi pe yo te former bango yo ko ba lukoki pe susu azape susu. Bozazala bino stu na ba Frank na ba ndeko na biso mususu ba nani yo ndeko na biso ya mbali azali na Kofi ndeko na biso merci bakale bon bozazala bien mais comment si ko rendre le lieu kumpe ya makasi entre yo na Karine parce que boyo kana libandi boyo bozaka pe bien bandi pe mais comment Karine ayi ko toucher maman banakala bozaka rendre biso soki ayi na média toujours toucher maman toucher famille mubimba. Alors, Batuazo Kao. Bon, tu as pouté life, ça va bien. Ah, merci de Banza. Premièrement, nous, un lobby, bozalaka bien na Karine depuis Kinshasa, na loba, totikala ozala na température ya bien na Karine te, na sens que, tozalaka nde ko, to se retrouvaka nde na orchestre moko ya héritier, biso tout tozala soutenir héritier, mais Karine, azalaka na mwa ba tendance moko bo na batu bazala chango penaka te mais Karine azalaka na tendance moko boye ba émission na ye akosala akolobela héritier afingaka Fally api abibisela Fally kombo bakombo ebele wana babiso quand même tozalaki opesa musala na biso respect nakokaki komibimisaka mbala moko boye te na bandosala défense ya mosusu ya Fally pupa parce que kotala boye babiso na ba Fally mwa balien ezali pe ya famille nga nazalaki pena naître au milieu du village. Nga émission na nga na bandi yango na Nzondo télévision nazalaki koyamba ba musicien nyonso tout mais YouTube pe ye tokomaki obligé boyebi ke artiste ya liboso oyo asinteresaka na makambo ya YouTube eza héritier Watanabe. Karine azosatake beaucoup plus na Fally pupa ole azala focaliser na makambo ya héritier nga pe etinda nga na moko se révolter ngai pe na komaki ko s'attaquer beaucoup plus na Ferregola. OK. Et créaka un peu moi barankine déjà na kati ya groupe ya héritier Watanabe ke bato ba soutenir nga ba komi na deux tendances. Oyo koto azofinga Fally pupa Ken pe azoya ko contredire et créaka moi ba problème ti mema biso na séparation pena na lobino. Natikela Karine natikele mouvement na héritier ngape na keko sala sikoyo chemin na ngai parce que natikalaka pena naître na kesko ko réculter pena batu yaya omoni na Congo babengaka wera afula tala te na Congo peut-être parmi bato bakobenga afula tala te ngape naza parmi batu wana parce que babiso boye toza makila moko boye toza ba race moko rare oyo na kati ya Congo naza pena mopepe ya mabe nasi eza kutu likambo ya ko s'inventer te parce que
ba preuve ezali ya bato na fuli baleki ebele. Moi je pense guerre na ngana Karine ere bandi Karine azalaki kosekisanga déjà parce que premier fils nanga za na États-Unis na miniti okombo na ye Petit Pitopale azala de petit nanga pena liboso o na bimisi na media azala déjà kolia Karine mokoza azala déjà camarade ya leki ya Karine mais abeta na kana Karine nzoto donc déjà ba petit o yanga déjà bazalaki déjà kolongola emuka donc azalaki déjà mutu moko boy oyo nga akokaki kolobela nga eloko te parce petit na nga ya liboso wa yambo na nga azalaki déjà kolongola souverainement donc toye kokende kaka ndenge toye kokota sur internet cameraman na nga liboso Cresco Luvadi makambo na oloba nzamba azoyoka nga cameraman na nga lisusu aye kotombe amoureux na ye cameraman na nga lisusu donc apanza nyonso tu osengi ya bapanzaka epa mwasi donc apanza nyonso donc baza bana moko bazo ya na ba polémique nga polémique ifinga mama na nga sala nyonso critiquer efinga nga moko critiquer nga ndenge olingi ben ba polémique ya kofinga ba mama biso vraiment tokotaka na ba polémique wana te parce que nga naza mwana na botami na mama moko boy o a éduqué biso bien moni ata oza na Londres oyebi ba sœur na biso bato ebele balobaka Angel Muswahili alataka mabe alataka biloko ya mikuse namona kotala émission moko na sœur Angel Muswahili napesi bambote place aza okotuna ye éducation o mama na biso azalaka kopesa biso talaka sœur Angel na age aza nango azalaka soki aye Kinshasa po abima soki ayebi ke alata eloko moko ya mo mukuse il faut atia liputa azobanga ke mama soki amoni nga na eloko oyo akoka kutu kolata eloko oyo ekoderange miso ya mama na biso te po na éducation mama na biso apesa biso eza éducation biso tozala banga mama na biso mabe tozala mona mama na biso neti lion donc biso pa mama na biso tozala neti babebe kaka ya mike ndenge bamama babangisa bango donc mama na biso azalaki mama ya rigueur moko ya blague te omoni ndenge tozalaki kobanga mama na moko boy oyo méritaka vraiment kofingama oyo lelo akoma kofingama na internet te siko na ndenge mama na biso akolisela biso wana na respect tozalaka kopesa ye epusa biso topesa bamama nyonso tu ya mokili respect yango mpona nga soki oyelinga guerre kote kofinga mama okoganyenga na guerre wana parce que nakoka kofinga mama ya bino te po toza na éducation wana ata moke te na famille na biso ndenge tobotama toza na éducation wana ata moke te siko ngai nalukaka mutu moko boye oyo abotamaki epa mama oyo ke abotaki bango nyonso tuna papa moko abotaki pena bango nyonso tuna papa moko siko mutu wana nde soki aye kofinga peut-être bama nanga wana tokokumbama mais soki namoni yo obotama na libota moko boye oyo mama azwaki zemi awa azwi awa na comprendre yo ke oza na éducation te parce que mama na bino moko azalaki amemaki vi na ye na désordre donc peut-être na comprendre eza éducation mabe oyo ozwaki na kati ya ndako yango ezopousse yo ofinga mama na biso parce que mwana ezo éducation ya bien mwana pena baparent pena bazalaki sévère na éducation na ye kofinga mama ya mutu eza pasi makasi mais to continue na biso kaka na baquestion na yo mpona ndenge
à l'occasion de rien. Ok. Namoni se anaso nene azo apparaître un mot pour côté sanoy. Azo finga Nene à l'occasion. de De London. Ah. Fali azali artiste oyo toyebi na Congo, azalaka na mouvement sans porte-parole. Ok. Raison moko ya mutu tokopesa raison ke azalaka kofinga Fali, po Fali azalaka na bato mo ba fingele bato. Fali azalaka na porte-parole te. Asalisa faire émission ya premier soin oyo etikala lelo émission ya mabe na histoire ya faire po ba sentiment ya Karine tellement kotsa ba sentiment ya kofinga artiste ya bato oyo tozo ba investissement bazo signaler life oyo bazo signaler makasi za menacer life bo tapoter ko sanga bien toza 300 déjà mais en tout cas bo tapoter ça besoin moké bo tapoter bazo signaler life ça joue là 3 cinéma ba signaler 3 jours côté au signaler life mais nga na kamwa bato mususu bato mususu nga nasenga bino botia video wana bozongisa video yango ti lelo namona yango te nayeba te nafinga mama afe kendaka koloka na fere na molili nde tofingani ba mama oyo eza na monde normal. Donc nayebi te ozomona neti nga boye bato mosusu oloba na introduction biken félicitation mwasi na bana baye nga nabotana mwasi moko nalanda pena exemple ya mama na biso. Ozomona nga nde naza pena exemple ya mama na biso nakobota kaka na mwasi moko jour donc on peut se faire émission sikoyo elingi mais comment boto yeko mona osala ki life mo boye oyo ye Karine nga finga ki mama ya bel o ba s'installer na Belgique liboso nanga. Baso na entre bango na bango. Ngai ezaka likambuke na se renseigner par rapport à l'hôpital on de quoi tout la tolo ba singa hôpital wane kangama depuis 2000 ce qui combien yé par rapport ya dacha lo bakabota ngana na sala ka vidéo moko na bi bana mama na pesi magalilo mama raison na confirmer nga pe na moni kobota aneza luvunu na tanga ekomba mutu te baloba ngo celui qui se sent piqué connaît l'affaire yo soki bazoya pour accuser yo ke obota te soki mwana ana za mwana ya solo mais garder na oka silence est-ce que ngai siko intérêt nini nga na ko gagner soki na ye kotelemela kaka Karine ke mwana ana za yo te mwana ana za yo te nga na ogane neti nini na neti nga ndenge na za boye natuni na ogane nini parce que soki Karine abota mwana c'est kaza na mwana moko nga za bana 5 nga na za na bana 5 ante ngai na Karine nani ayokela moninga zuwa ya bana
Tandis que ngai bana ngo 5 nyonso bape na poto baza pena na poto awa na kati ya poto. Bana nga 5 wana baza na mikanda. Sikoyo mutu neti ngai na Karine nga na bana nga na poto famille na ngeza na poto toza na ba document nyonso complet na sali ba formation na poto na sala na poto. Déjà ba avantage ebe na mona bato mususu Karine alekio aleka nga na soni ou aleka nga pena nenge pena bo imaginaka na ebite parce que ngai a na poto soki de banza oye tokutana na palais na palais okuti salon omoni pe ba chambre place bana bafanda nga na fanda na entrepôt te nga na fanda na entrepôt te ke dépôt moko boye zaki dépôt batiaka biloko après babongiseli nga yango na tie bakiti toilette ezalaka te na entrepôt yango soki toilette ozwi po osali oki okunda na nini nga afandaka na poto ya bongo te. Siko mutu nini yango akoleka nga mutu oyo boluka bokompare ngai keni na ye mutu ya dépôt. Tozala quand même juste mutu afandaka na dépôt na mutu afutelaka appartement mobimba bosoloba mutu oyo ya entrepôt aleka ngai nga mutu na ndako eza na ba fenêtre yafana na dépôt nga natangi komba mutu te mena lobi boyeba pe bato mosusu ya koloba kekeni aleki yo mutu bosota aleki yo quand même bokompare nga na n'importe qui te ke dépôt bazalaki kotia basaki ya biloko elesaka bangombe bangulu dépôt wana mutu anégocie tala moko biso bacongolais vraiment biso bacongolais un homme irresponsable comme moi mais bokolukaka bokompare ngai na bato mosusu oyo toza ata na niveau moko te lelo ser na biso ya mwasi oyo bozoluka bokompare ngai na ye bosongisa makanisi na bino nsima na lokoti ye ndenge nini awa na Belgique mpo asukwama lisusu histoire vrai omoni babiloko mosusu eza bahistoire moko boye oyo tolingaka kobeta te me komi oyambi nga tika na solola pembe bazoyoka yo na lokoti ndeko na biso awa na Belgique azalaki deja salite vi na ye ezala kokufa biero oyo ya pamba yaya omoni babiloko mosusu vie na nga Jimmy Belawa yebi makambo no aloba Gauthier Mascotte baza batémoin ndeko na biso ya mwasi na lokoti ye na balabala na teli faso aza papa kokanga na ye photo il faut atia filtre kolanda bakaki na biso te lavelenga ye vie lavelenga petite vie na nga Jimmy pe andimi azwi ye pe babandi pe love na bango vie asala love mpo na ngai nde nasenga basala love asokwela nga petit Ken mais je vous dis la vérité soki makambo na oloba nzambe na nga likolo ayebi combien batu baakaka kokomante mais bayebi te combien de nakomaki par terre makambo nyonso tu yaya ekomaki ntina niveau vie Jimmy akoluka atransferele ata bamonta mbongo mosusu na compte ya banki petite sere azalaki pa memi na nimero ya compte ya banki na mboka oyo omoni ata bakarte oyo balobaka nini nyonso eza ya kokufa na compte ya banki aza nango te
tala ba petite sœur bosalaka air moko mwa reconnaissant ya okutani pena na mutu na yo aleleli batu na ye basungi yo pe basokoli yo lelo komi kofinga ka ngai mutu oyo napesaki yo batu basokola o na mboko oyo problème eza te nga soki mutu komi luvunu nga na otia nzambe na nga liboso nga nde mutu nasali ke asokwama basombele pe baperike azonga pe mwasi asa omoni lokuta mutu akosaka akobosana makambo mosusu nga pena nakutanisa ye boye na Virginie boye ba asentir pena bakashi mani oyo Virginie nango abengi na mère na bango ke yaka rapide okutana na semeki no na zwi ya sika alibero ata quelque chose mère pa ye boye Virginie akateli 1500 balles. Wow. Oyo peut-être moi année depuis ya poto akabela ye na onteme amoni pena mutu moko boye akuti mutu moko boye na mwana ye mutu wana akabeli mama pena 1500 eza ye grâce nani sikoyo. Ok. Ken. Mais makambo nyonso pona zomona ba commenter bazo bake yo na ansi luzolo pe boyoka na te ni ba lo mais na moni ko saki mission mo bato bake yo ansi luzolo finga ansi luzolo mbona na ebite ponga ba mission tu yango na sa urbani de banza ansi luzolo za mutu na ngai na sa na video mo boy oyo basala critique mo boy ya bana na kenda nango na koma pena na école na tali ka video yango ansi za na kati na vite ansi te ansi za pena ansi za mutu mo boy soki lelo ngai na memi eloko mo boy oyo eko nuire pe via ansi fona zala mutu mo mutema mabe moninga bakanganga na centre fermé ansi luzolo alandanga pena tikuna serima bato basala be biso bagefuleken nazonga Kinshasa bilamba valise ya munene nazonga nango bilamba plein mutayokelanga mawa na Belgique mutayokelanga pena mawa aya kotalanga tikuna na centre fermé place au Congola landa mutute esa ansi luzolo ayokelanga mawa akenda pena na magasin asombelanga bilamba pe bilamba qualité nakenda pe ki Congo boye nazongi neti mutu ya refule me nakenda Congo na olata neti mwana poto grâce ya ansi luzolo moni babolamu mususu tobosanaka te ata ngai na osala bana basi o bolamu nazokabela bango bapatron nakuti bango salite nakuti bango tasi na elongi baposo neti elongwa na pauvreté nasokoli bango basokwami ingratitude bino bosalanga nga nakabela bino jimi azosukola bino bobaluka nga nakozala ingrate meme ate pa mutu akabelinga mai ansi luzolo nakozala ingrat envers ye te parce que bilamba oyo apesa ye nga okai mpe kotindela bafamille na ye na Kinshasa balingai basepela me apesa nga yango bolamu wana bolamu ya occasion mabe wana oyo nga nakutana nango papa eleki na babolamu bamusicien nyonso ya Congo basalelanga parce que na centre fermé olandi mutu tikuna oyokeli mutu mawa wana mokili mobibe ezosekanga yaya musicien moko asalanga bolamu koleka oyo ansi asalanga jour wana te. Ok, donc boza na problème te na ansi boza na problème Ken yo lobi boza na problème te parce que bato bozo ko bangona na se wana moni nga na sala ba émission moko te ke moni makambo oyo totali bien nga na fana ya Ken po makambo ya ba insite oyo kofinga bato na ba internet foni ya esila iza malamu te moni so ozomona nde na atoka nazomona donc elakisa nini ke moto oyo aza na santé ya bien aza na madame ya bien aza pe loposo kimia ape na ndaku ya bien bato ya abattoir botapute life esalaka bien okomi kokompare nga na bato bafanda na badepo vraiment Seigneur Jésus Congo ya pasi Ken tokoloba mwake nini mwa sujet mo botapute na lo life bon question eza boye mais comment yo po yo za mobali pena so tali ba petit sœur na biso baza wana po nga za matuka na âge na mama mokolo na bandeko na biso basi wana ozomona
mais petit sene biso bazana pour nous ozana katikati te anti bango na bango so tali lelo lobi na tala ki vidéo mo boye tuka vanche lobi we ndeko na biso Karine na Jaël monte peli susu Jaël azobake a protéger mwana mais Karine abiki jamais kutu alobla suma mwana na ye akolo mais problème nini izole ka entre bango na bango bandeko na biso mwasi Karine abiki allo donc atie Jaël pena pembeni akomi na bon nakende nanu mwa muke nakende na mwa muke nakoloba nazoyoka liso eloko te bazobenga ngai pa bazobenga botia kobenga nzambe na ngai azobenga na telefone osala live ok question bameyama nanu obike pile nange ezobeta boye naloba mpo na mwe telefone wana ti echauffe ya okata pamba nzambe ozwa charge soki bameyama nanu nakoloba ouais ngai naza na famille munene neti na France na bapetite sere nanga bajolivete mputu mwasi ya pembe jolivete mputu omoni nga soki na bando bimisela bango nanu na bapetite sere Jaël Lisho nanu aza na France petite sere nanga aza wana na France jolivete mputu bakotelemise kutu na Jaël te mpo Jaël akokima parce que petite sere nanga aleki ye na nyonso ya nyonso lelo eloko ezokamwisa ngai Karine azolinga réconciliation na ye na Jaël te ekende mwa muke parce que ayebi ke bamibali oyo azozwa soki azongisi relation na Jaël Lisho akozwa lidusu ya kobeta vi na ye bien pa mibali wana ayebi yango bien basala bavi ya mabe ngai kutu na osenga sata akotela bango pena baswana makasi comme ça babimisa bapartout oyo inosi bi azalaki kosala bango baswana pena makasi comme ça baseke ya partout oyo héritier azalaki kosala bango ebima partout oyo Junior Wendo azalaki kosala bango yaya sata kotela bato oyo kotela Jaël Lisho kotela Karine kotela Jaël Lisho kotela Karine baswana pena makasi yaya masola bapartout nga na obeta lisolo neti prophétie bosela bokoyoka makambo oyo Junior Wendo azalaki kosala bango mibale na memi mbetu tozawa zambe na ngai tozali awa baseke ya baheritier kobima awa yaya tala bato ya TikTok bopelisa moto wana makasi bopelisa moto wana makasi bapelisa moto wana makasi comme ça tokoyeba pe bazalaka kokende na ndako ya fere ndenge nini makambo ebimebele na kosona mpona ya bino kofinga bamama ya bato boza presse rando na bino booluka bokokata yango te Jaël koya na yo kokumisa mwana Karine te pardon yo fingaka bamama yaka fingela biso mama ya Karine Mokonzi Karine Mokonzi yo pe ofingaka bamama sosolela biso mama ya Jaël Lisho bososola na bamama comme ça baseke nyonso ebimawa mpo ngai soki nalobi ekokoma kena ke koloba makambo biso tolobaka te boswana kene menga leo ninga bocha bacha kimia yo sikozo ba non makambo ya kimia eza te baseke eza ebele oyo nano ebima te tokotia kimia ekota kutu te wana pena sata kota likambo oyo awa nalongoli nano kombo ya profete na ngai Emmanuel Dodi na osenga na sata aya okota na likambo ya Karine sata na ya okota likambo ya Jaël Lisho yaka kobimisa bakombo oyo eza kobatama ba Junior Wendo bagezi mawete yaka kobimisa na Yves Abdallah azalaka kolala na ndako ya Karine azalaki kosala nini Jaël Lisho ifo yo abimisa baseke oyo nyonso ndeko na biso Eliezer oyo ya député azalaka ayo moko ya kolala na ndako ya Karine seke ezalaki nini Jaël il faut boswana mpo ngai soki na ye koloba ekoma ken makambo tolobaka te boswana tere eza polele boya oswana nga azokasa osupesa ngo toli Makizembe
toli eza te. Eyo bafingaki mama na nga boyaki kopesa toli te. Bafinga ye mama na nga tiko tosenga satana. Satana diable sima be. Tata yaka makasi. Aya. Atabelaga makambo yo. Ai. Minga kasi makambo yo suka ninge tubozaka na kin. Mafinga one ko suka na kin me ba yena ngotina na Europe awa ndeko nanga. Bango babesana kofinga. Ngai eske osomoninga awa nafingi mama mutu, nafingi mwana mutu. Non. Ngapo nanga eza kari na bota, eza na bota te. Na yebite, na ba preuve te, nga na yebi kaka azalaka na mwana na ye. Oyo gere na ye na Magali na yebite. Nga eza kaka hôpital oyo ya lobaka nande tokota ndo hôpital yango duti po ese kangama. Donc makambo na bango ya bana etalinga te nga na kotaka makambo ya bana te. Okay. Mais de banzo abi ke ngai téléphone kutu soki omoni na ngo ekangami ekangama me okwansene nga kaka ta histoire eza mulai eza faut la chaîne faut changer parce qu'il faut que une histoire anini il faut que des makambo ya na flash ka muke makambo ya ba musicien ba bon ndeko na biso fait na problème tokena likambo ya Saratolo beta pe likambo ya Saratolo azali mwana nga na BBC. Oui. Karine agodonve la kombo ya Saratolo te. Oh. Donc eza neti Karine siko akomi ko escroquenga nga ifona kende ko déclarer na l'état que mwana mwasi azo escroquenga de pas banda ko escroquenga azu mwana nga petit pitopal abima na eza escroquerie mwana batazai mine azu kazo cameraman na so olingi o escroquenga o banda ko exploiter ti mwana nga Saratolo Karine yo pe bimisa bana yo Oh. Ti okoluko convaincre na ba Valdi so bango. Oh. Yo sa stérile na musala oyo obimisa mutu te ngana za papa ya mabota ebele Saratolo azali fui na ngai fui oyo yanga. D'accord. Omoni soki ozokotisa Saratolo na bitumba na yo eza neti ozomi kotisela infiltré na kati ya makambo na yo po Saratolo kotrairanga jamais. Pomona teke mokili mombe fingi mwana Saratolo ekoti basija mwana Saratolo. Est-ce que ngana kotango? Na boya yango parce que na yebike mwana wana za koko nanga. Oh. Ozo comprendre. Voilà. Tika na yo kozwa Sara. Bosala na ye ba live. Ozo fana nena infiltré pena mwana Ken yo ke do sala association na mwana Ken. Mais ata lelo te ata lobi te ata un jour okosambwa. Ken yo. Bakongole misusu bazaka maele te. Papa chéri alobi ke bana bazalaka te na nini yo mais comment yo so bimisi du kama bana susu awa alobaka bana bazalaka te na lekisi be pia na musika na bana azata na niveau na ngata ta alizaka na ngate. Oh Ken wana kuta azana niveau na ngate. Bon tapoter life Ken piana. En tout cas, ngani ngumi la paya la life ite. Bon tapoter ça so bien moni na komatsa batu tembo soki nani azali akomata soki nani azali akomata na ye mutakoto pesa moto na bagolwa nani tsena biso nene ya makambo yo to sala biso awa nakozwa sikoyo na obimisa sikoyo petite sœur na nga pena ya famille Jolivette Mputa za na France. Okay. Fona matisa ye bando swanela ngai. Parce que ngai pe na komi kolemba beau-frère na nga Mandela na osenga yo permission na yebi ke Jolivette aza ndako ya libala mais na monde ya systématique ndenge to okende na makambo yo nga tellement soki na lobby batu bayaka ko taxer prophète na biso yo sambe nga na obimisa siko leki na ngai Jolivette Mputu mwasi ya pembe siko ye Jael show soki aza mwasi ube Karine soki baza pena basi bango nyonso tu bafinga nga. Est-ce que bakozala prêt ya kosaffronter na leki na ngai oyo ya pembe ya métis po na Londres wana ozana petite sœur na nga moko ya métis afanda na kombone te si ampata leki na nga ya métis wa botana papa ki sombele pe leki na nga. OK. Wa botana bana mibale na papa ki sombele pe leki na nga tala bote aza nango siko
Keno bozofinga soki alobi amatisela bino baleki ne ya basi. Tala boko kima mboko ya. Ouais, question là aucune. Question là monsieur Zaboui parce que tu veux me surtout la live. Amoni pesi Olivier Tiputa aokoma leki nanga de amoko ya France hier. Ok. Je suis là déjà. Azad a tout point d'attaque. Donc toujours attaque. Les autres qui là vont libérer les psychos. Comme ça va attaquer. Voilà. Mais quand on a se pela barine yango penalty barando wana parce que moni ba loko to ebla passer qui mais comment donc bino et comme système na bino soki Karine aye ko finga ba mama na biso o ba kufa na bango bo sepeli na rando. Te biso tonight. Soki comme ba swana entre bango na bango babimisa ba secret ya ba héritier ya ba inosibi ya ba junior wendo bolingi bo so ya rando feza. Ken yo. Foto yeba baba ndako expliquer biso nani azalaki koleka moninga na elengi ba musicien na bazoya ko saela bango bazoya ko exploiter ba planning. Ken yo ai. Mais oui. Ken question tu na yo. Mais lobby na monaki na pesa mboti na pa Roger Kimbembi Simombo na kata London City na Angele Makizembi yayo yangwana bo partager misoko yo na ndeko na biso fefele ya mkunda San Salvador na bana na ngai. Ken piana. Mais lobby ngala moni okota ki life ya ozaki no na se wana zo leka na life ya bandeko na biso ponga na zapi na se. Batu bazo gagela kuna au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jabagolwa. Mais problème nini Ken piana. Donc babolo pona bango e koma soki oswani na Karine bango pe ba commission net na guerre. Bon ba lo bananga au nom de Jésus na ndeli ngai siko na leader bango ba soutenir. Nani o tokobela na Congo au nom de Jésus. Ate ngai na fere nani o mokili mombebi ke ndokinde yeyo. Nga na sambela ka fera sambela ka te. En plus fera zo sambela te azupe ba fanatique moko ba sambela ka te. Journée à dimanche basoya ko finga batu netinga soki bosoganga keni yo au nom de Jésus keba na vie ya papa ave au nom de Jésus mais nga na bosenga sikoyo bokende place bokende wana balia bino nyoso pe na ba sacrifier bino comme ça boye ba mutu nini bobela au nom de Jésus soki okobela au nom de Jésus bokota conseil ya mutu na bino bokende kobela au nom de Jésus nga na zando kite nga na mutu moko te hein basobela ngaka abo ya l'occasion de rien na utaki pe église soki pe basantaki moto e oh la 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 nanu babiye bosilisi te bino bokontaki ke fin du mois avant le 4 nde tokosomba babiye na mwa suka na France kuna pe Akei zela na France kuna pe ba changer ba loi ba lobi salaire et commis après le 10 le 4 on a ce que faire à kotika la salle solde out te awa pe na Belgique makambo changer belé donc ba mama o bazala c'est la mbongo bana ba ibonga bana ba futa vente sikoyo bo komi ko sala ba live ya TikTok bo senga tindelanga fleur bo komi ko luka mbongo ya ko soutenir faire na ba fleur ya TikTok po ya soki bomoni ba golo ba sa na panel ba senga botinda fleur botinda eloko te botapote te to côté la ndenge boko tula Ken bango bazui rankine na ngana Karine comme Karine a soutenaka fere bango pe bazui balati yango ok makambo na ngana Karine etali fere te fere aza artiste ya monene ya pays na biso makambo na ngana Karine etali golo moko te bokoya kolatisa fere croix ya monene oyo akoka kokitisa te ponga so na bina memisa fere couruse croix fere akokokitisa yango te donc botika fere abeta misiki na ye kimia botika kokotisa ye na makambo oyo omoni ba polémique yo bokotisa fere tokoya kotu le seul artiste na Congo oyo toyebi ke ata tosaleli ebe émission 1000 bien etulaka te ezaka Fally po Fally aza antique etula biye Fally aza anti etula biye ata bosaleli 50,000 émission ata mokili momba bofingi Fally ba fanatique na ye baza constate na kosomba biye mais affaire yaya boluka bambongo na bino ya ba fleur ndenge boluka ngo malembe mais
ekoka pe ba 50 euro wana oyo ezosenga bosomba ticket mpona minute oyo batike affaire ekomi na yombo. Ok, Piana, mais nalobi mpona makambo ya mpona moni po question nanga pena ndeko na biso le padre normalement ba monsieur Faye bazala na Europe déjà. Yaya, pardon. Bakalkilo ezopesa. Omoni mo batu bakoma sala be miso bakoma Ken Piano za liboma. Po to koma pesa ba programme ya faire ebele. Ozoye bate ozopesa za bien. Ou dans makambo faire koma erobeliso mutu. Na boyi na ngai na boyi. Po omona pesa programme bato musu bakenzela Moscou, bato musu bakenzela Grèce, bato musu bakenzela Ukraine. Siko orchestre kaka ezaka moko me bato bazoya banzela 18 19 boye eza ba visa ngo ya ndenge nini oyo bato bayaka ya kopanzana. Bato musu ba tina nzela Ukraine wana siko ifo bokoma na Ukraine. Siko na babitumbo ya Ukraine tibo pasola ka makolo bokoma awa. Tala orchestre soya tomoni nano délégation ya 3 personnes ye toki bamsu bazana na Grèce bamsu bazana Moscou. Siko tozoye bate a totalité orchestre ngo bakoya combien tozoye bate tomona ka awa ba orchestre net héritier bazwaka ka avion moko na ye héritier na kati na ba musicien ba ye bakiteli biso mbala moko na France. Mais oyo ekomi neti orchestre moko boye neti nakobenga ngo neti deni orchestre ekomi neti bazo présenter au plateau ya biloko baiso babimesa yango yo safu yango yo kwanga yango yo likayabu kote nango madesu kote nango pondu kote nango ekomi neti orchestre ya feri avion ya pondu ekekuna avion ya makayabu ekekuna avion ya ndembe kekote oyo donc chaque mutazo Yo, la voilà ma belle. Pamitu ya pasi ya boy, tokoya tozopesa information tozo maîtriser te, batu bakono finga biso maboma. Soki oya kopesa information ya Fally, batu ba qualifier liboma ezate po opesa information ya Fally na 22h, na 6h ba musicien ngo bakite libino mbala mo na France. Opesi information ya Héritier Wata na 22h, na 6h ba musicien bakite libino na France. Siko ya faire tozo bate to banda kopesa ya batu ya Moscou ou to banda ya batu ya Grèce ou to banda ya batu ya Ukraine. Yaya webi na wakina posa okita live te okita te aussi ça te aussi te na biso te aussi te pas que musala na okina musala Ken Piana. Mais pourquoi toujours pour faire artiste à munene après artiste à munene mais comment celui qui est à limozo à visa yé comme ça va problème. Est-ce que eza ba main noire te bazotela ye wana po bayebi kisuki azwi ba visa lobi akombe stable pela ba misi ba yena poto awa akokanga pe Europe par rapport ba ninga mususu na ninga yemba kitoko. Est-ce que oza nengo na te yango ba cheke ba badini bakali wana poto yo momo na manda kala mingi te awa manda yo to ya ngana koloba conseil gratuit oyo ngana opesa Gigola aluka changer ka ba bureau. Donc Gigola il faut aluka changer ka ba bureau po pere golo be Gigola yo susu. Te limbisa pardon na bosani bakombo ngo tibenga mwa muke. Olobi nini Gigola tena ni fere gola fere Gigola te. Excusez. Te. Donc soki lelo Gigola longoli nani limbisa Gigola papa. Feri. Donc ce qu'a longoli Wande ko sa ke akufa déjà tala koza. Excusez que son ami repose un peu. Bon, oyebi ke ngape de na batu babosa na pe kombo na ngai mo ba benga ngape Moswahili ningi nakizembe Angel. Ngana mwana mobali boke no benga Angel. Ezaka na famille ezalaka na ngo bongo. Famille za bongo okobosa na pe kombo. Donc ngape yo mutu ya liboso zo informer nga ke gi akufa nga na yebite na mona pe matanga te na yebite na longwa Kinshasa na mona ka place akufi te na yebite kosimbisa nga pe touche te ozaka muta batem susa zo pema
yo lobaki akufa nga na yebi na nga makambo aliwa wana te. Donc nga mpo na nga makambo oyo balobaka main noire eza makambo ya lokuta. Nga nazalaki na ba main noire ebele na osala ba démarche mpo bana nga baya. Nazalaki na ba main noire ebele bakotisi baki main noire. Mais nasalaki dossier na nga bien tranquille. Mundele ka soki dossier no eza propre. Otie dossier na yo propre batali yo pe makambo na yo ozosala parce que nakokotisa dossier me nga moko mutu na wabengisa batu awa nasalaka nini. Est-ce que ngai moko pe naza crédible po accorder dossier nga na osala nazwaki nanu crédibilité na tie na makambo na nga ozo comprendre. Donc ndeko na biso pe Jésus de nuance atia nanu crédibilité na makambo na ye baambassade peut-être et puis mede bavisite po ya baambassade yana pe batalaka parcours ya mutu batala siko annulation mutu asalaka ngo ebele tokopesa visa boye annulé bato wana msu bayokima na poto peut-être pe wana eza exemple. Donc omoni lelo bato oyo bazopesa bango bavisa ebele baza pe bato oyo pe balakisi mundele crédibilité mbala ebele ya bacrédibilité. Donc c'est ça le problème. En plus tobosanaka te chaque artiste aza na secret na ye oyo ayebani nango na mindele awa. Neti nga nayebi ke Fally Ipupa na poto awa aza na identité tanke artiste. Bonjour Mounio Var. Azali artiste oyo afutaka impôt. Est-ce que vous comprenez? A respectera ba impôt na ye bayebi ye tanke artiste musicien. De avajaka na passeport bakomi na kombo ya Fally Ipupa. Ok, c'est na ye komaneti société. Sikoyo bato bazalaka na feri, il faut pas expliquer biso. Est-ce que feri na identité na ye azana identité tanke artiste ou azana identité mususu? Est-ce que feri afutaka ba impôt soki a respectaka biloko wana nyonso? Pourquoi azwaka ba visa na difficulté? Il faut peut-être se poser question côté wana pe. Pourquoi ekomaka pe na moment moko boye feri aosenga intervention ya sango aluki? Pourquoi na olo baba pisa feri bayaka misusu bakiti na aéroport ya Ukraine, misusu bakiti na Grèce, misusu bakiti na Paris parce que orchestre ezoya ya ndambu réseau ezalike ba visa mususu omona mutu moko boye ake kosengela ba musicien ke tozokende na bato oyo tokende osala makambo moko boye ba musée oyebi. Bonjour. Boyebi ke ba musée kindingu ba maka ozi bayaka na délégation moko boye oyo ezalaki orchestre te. Siko nga na mituna na ba événement minene neti sala munene oyo fera zui oyo ya munene. Ba événement boye bapesela mutata ba 50 visa. Mais pourquoi bazwika ba visa mbala moko te na Schengen? Il faut que ba identité à faire de bangundele ezalaka nini? Est-ce que ça reconnaît tant qu'artiste musicien ou bazana secret na bango moko ba bombaka parce que nga na yebike soki fere afutaka ba impôt ya mboko soki fere aza reconnu na mboko tant qu'artiste tokoki kobeta masola ba main noire ote. Ok. Donc pour na yo olobi ke fere pour na yo selo yo c'est afutaka impôt te na lobi bongo te nazo mituna nde comment mutu moko aza reconnu tant qu'artiste afutaka ba impôt a respectaka makambo na etu bako bando pimele ba visa comment? Ok. C'est que ça na makambo oyo il faut baloba yam sous vérité o biso to ebite biso to bando kufa na mutu pasi ya pam. Na pesi mbote na ngai pa yo moko News VAR 243 o acha VAR na musique na ser na biso Fafa Love na kati ya quelque part na kaya na mikili awa na nzungu tchaye na munene. Ndeko na biso kende to ke biso na suka parce que faut to kende parce que singa fona ke le boulot ceux qui vont analyser zali tout le monde ça toujours quel piano et là on est au loba en général na ba artiste ni surtout na ba fan na bango o ba yaka pona mafinga et so bazo finga ba producteur so producteur a produire concert so ba biezo kenete bazo finga producteur concert ni ko pesa ba fanatique ko ba ngon to ba finga ba ngon so ba fanatique ba finga na bango mutu moko te aza pesa ni aza te za ba mutu tu ba finga concert ni ko pesa bango te ba ko yoka ti quand même
Bon, merci beaucoup. Ozambiaka na makambo na makambo ya media ozambiaka. Conseil nga na opesa, chaque artiste a un niveau na ye parce que eloko ezozanga biso kaka moni biso pe na musala na biso totie pe mwa désordre to na sens que tozoyeba na biso ke na course oyo musicien tel aza na niveau boye musicien boye aza na niveau boye parce que lelo tozomona kaka tosala comparaison kaka ya Fally na Ferry tokomisa yango mpe réalité mais en réalité Fally na Ferry baza baconquérant te baba conquérant te parce que na course baokima mbangu ya niveau moko te Ferry aza faible makasi na mbangu oyo Fally azokima eloko mosusu ezoboma biso na Congo tolingi vérité te eloko ezoboma biso ezali tolingi vérité te ya tolobaki Fally na Ferry lelo bazobunda tondimaki guerre wana par rapport ya vitesse ya basali bazalaki kobeta mais ba vitesse yango ezokoka na lisu te ba vitesse ezokoka na lisu te tozala clair ke Fally akoti na rang mosusu Ferry aza mpe na kati ya course na bahéritier na babimi omoni misiki na biso toloba eza na ghetto bango baza nanu wana so moninga oyo abimi tondimake ye wana mpe na abimi oyo aza nanu na kati totika kopeshe mbisi totika koluka topeshe kaka mbisi oyo moninga apeshaki na makasi mpo bazalaka baadversaire kala lelo na komprenaka te namona conseil ya opesa su baartiste te mpo namona Koffi Olomide azobeta ye nje arena aosenga na Ferry bafanatike o Ferry loba liloba moko bakuloba ya otianga poa namona vie na biso Koffi neti moto ebebi na bi vie miyebi grandeur te est-ce que Koffi akosenga Ferry bafanatike Ferry niveau ya Koffi mso ti Ferry akufa koma na niveau ya papa wana te Koffi aza artiste ya munene tolandaka buzoba na ete artiste ya munene nayebi te soki de banza azo comprendre nga Koffi aza artiste ya munene oyo akoki kosenga Ferry bafanatiki te Ferry ndako olelela vie na ye Koffi aza blagi te ya blagi te na Afrique omoni kaka kosila ya motu peut-être akozala ye mosu biloko wabimisa esimba esu te mais vie wana aza blagi te indicateur na ote bacha na libulu koboma relation na wera te oyebi impact nini oyo eza na kombo ya wera na Afrique wera aza kombo ya munene na Afrique bato bamonaka neti ndenge jibe na wera bazalaka bakokira neti baza ndenge mona wera aza mystique na Afrique aza mise ya munene na Afrique badela forêt ti bamonaka babeta ya baconcert wana omona penake basénégalais baivoirien bato bayaka ya marke na marke sikoyo bafere nanu bazwi chance wana teke andeo ya bafanatiki ya Congo bazwi na chance ya kobota bafani ya baivoirien te bacamerounais basénégalais banini bakomi nao na chance wana yango zomona komba ya Ferry na Fally ekosimbaka te parce que Fally alanda lokolo sikoyo ya Koffi bafali baa bato basimbi ke soki azobeta omoni ata bastadi na ye wana bato baokamwa me atondi seconde Fally atondisa kaka na communauté congolaise te Fally soki olingi oyeba grandeur na ye travaille kaka na badifférent travail ya mboko place tokutana na baganaye banani bato ya bamboka nyonso tu yaya omona pena bafanatiki ya Fally popa mais soki oluki bafanatiki ya Ferry ya banationalité mosusu bazalaka te bazosinale tozokela biso na suka bazosinale basinale tali bango parce que toolobaka la vérité na Ferry fo abunda na misiki na ye akoma na baniveau oyo bawera akoma na baniveau bawera bakoma aluka akoma na niveau Koffi Olomide akomisa misiki na ye après tokoluka tobanda totanise na Fally na se ya distraction adusola na bambiyaya wana na seka ya balwenge siko Ferry il faut alongola nanu bato oyo baka kokosa ye le pas de moni adversaire akokate azomela pema Fally amelaka na ye pema te liboso ya Ferry tolo wana pena
wana pena blague ya part. Merci beaucoup Kenny Piana Makizembe. Pesa na kukalika ba moto comme ça tout c'était na biso ponga zonga na bola en tout cas merci. Na pesa mbote passer na Pauline Lumumba ya de ce monde mauvais biso mbata succès ka songo na moni wana ba mbote na succès ka songo. Nga na lingaka toloba ka vérité. Toloba ka vérité omoni ndaye nanga kofinga musicien moko te topesa ba bonne chance pas ya ndeko na biso faire go la za concert na ye abeta faire azana na kati ya communauté congolaise mingi akoti na nupeana ba communauté misusu te ndenge baninga misusu bakoti mais il faut que nga elo na senga affaire ba nsembo neti ba regardement ba amour illusoire il faut atindi kango ebele omoni fali système asala kana ya album Tokos abimisi ba nsembo ya français belé yango nde ememaka kombo ya mutu na ba communauté wana ebele donc ce qui fait un conseil nanga ce qui année o avait si la anyateli biso ba nsembo neti ba regarde ba amour illusoire ata 10 bon mona pena 2027 to bando mona sikoyo qui a diversaire pena ya fali na faire ndenge kotoka. Donc, merci na yo, merci de Banza, merci. Donc, merci de soit au salé émission to fingi mutu mote parce que ibiki nga ça ba émission moko to finga te to baka vérité. Donc en tout cas bande ko business so bolani biso to zaki ba 700 likolo to za de 23 en tout cas merci mingi bo partager bo commenter partout. Batuka mabe na bango eza soko lobby moi comparer faire na fali ezate mais ya fali a combien à niveau déjà ba Stade de France. Fali abeta à Paris la défense arena ya ba 40,000. Siko bango nanu babeti te siko to comparaison ngo to salaka ya masumu ngape na sambela kapeti andeo pe ya musala o tasambela kapeti yo pardon merci binga tukala merci me fala tu lo keso mo boy mais to bombe mo mbalasima merci na sepeli merci beaucoup na sepeli bye bye Kenny Piana Makizembe